Mbote Landia Congo Lokole News.com pe à Lokole ya Congo et pas Ignoso Bozwami ya solo to ebisa kibino mikolo mileki ete force sociale et politique ya RDC bakosala bongo sit-in na ambassade ya États-Unis tekino na MONUSCO kasi makambo yango to marche yango pe salamite pambate mokambi ya ville André Kimbuta gouverneur a Boibongo marche yango esalama pandi basoda bisika nyonso esengelaki bandeko babiso baleka yango wana marche wana ezalité. Donc chers internautes, comme je vous avais annoncé la fois dernière que les forces sociales et politiques devraient faire un sit-in devant l'ambassade des États-Unis et la MONUSCO, malheureusement cette marche ou cette sit-in a été empêchée par l'autorité de la ville. Donc nous allons vous montrer les images tout à l'heure, vous allez voir. Moi et vous on se retrouve juste après. Merci. Déclaration de forces politiques et sociales du 20 octobre 2014. 1. Répondant à l'appel des forces politiques et sociales, les Quinoises et Quinois se sont retrouvés nombreux au centre-ville pour participer au sit-in programmé ce lundi 20 octobre 2014 sur l'avenue des Aviateurs devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique et le siège de la MONUSCO. 2. Le samedi 18 octobre 2014, l'hôtel de ville qui avait été saisi conformément à la loi depuis le 7 octobre 2014, diffusé dans l'après-midi une information interdisant la manifestation tandis que des lettres étaient déposées tard dans la soirée dans ce sens à la permanence de l'UDPS. 3. L'hôtel de ville a interdit la manifestation au motif que les regroupements n'étaient pas enregistrés au ministère de l'Intérieur. Et pourtant, le gouverneur a déjà eu en face de lui les mêmes forces politiques et sociales pour des échanges similaires. À titre illustratif, la récente marche des forces politiques et sociales du 27 septembre 2014. 4. La loi ne reconnaît pas expressément au gouverneur de province ou à une quelconque autorité d'autoriser ou d'interdire sans motif légal une manifestation. Les organisateurs en informent simplement l'autorité qui prend acte. 5. Le pouvoir en place a déployé un dispositif policier impressionnant depuis le dimanche 19 octobre 2014 dans la soirée, perturbant toutes les activités dans les rayons. Plusieurs personnes, parmi lesquelles de paisibles passants, de vendeurs et même de membres des partis politiques signataires concernés, ont été arrêtés. Leurs marchandises ainsi que leurs biens ont été confisqués. 6. Nous dénonçons ces arrestations arbitraires et exigeons la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées. 7. Nous félicitons le peuple congolais et en particulier la population de Kinshasa qui s'est massivement déplacée pour prendre part à cette manifestation. Ces félicitations s'adressent également aux membres des partis politiques
et sociaux en dépit d'une présence policière massive. 8. Les mémos ont été déposés à la MONUSCO et à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Les copies des autres représentations sont en train d'être déposées. 9. Nous informons l'opinion que nous n'arrêterons notre mouvement que lorsque la MONUSCO nous communiquera la date du début du dialogue politique conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi qu'à la résolution 2098 de l'an 2013, point 14b du Conseil de sécurité des Nations Unies. 10. Dans un bref délai, nous saisirons les gouverneurs pour réorganiser ces sit-ins au même endroit et pour les mêmes objets. Je vous remercie. Depuis le 7 octobre, pour nous que la force politique a organisé la sit-in devant l'immeuble de l'ambassade des États-Unis na ya MONUSCO. Au lieu que bayebisa biso que gouverneur aboyi aya kotik la biso mikanda, et avant que mikanda ngoye comme pas na biso déjà abandi ba communiquer na télévision et ba mikanda ngo ba déposer ngo samedi vers 17h alors que déjà msala esilaki na batunios. Biso to Mbote ndeko Pierre Kangoudia. Mbote Mama Gudule. Tolo bana lingala po bana poto ebele ya diaspora ba bipe maman lo ba lo poto mingi tolo balingala. Papa tozwa ki rendez-vous lelo le 20. Poto kende bongo na city na liboso ya MONUSCO te na ambassade des États-Unis kasi yango esalemite. Bo salaki makambo enge bene na mibeko te. Tosali makambo nyonso ndenge kaka tosalaka biso ba tozali bato totosaka mibeko ya leta na ndenge esengeli. Mibeko ya leta elobi boye. Tozali na régime ya information, tozali na régime ya autorisation te. Totindinde mokanda toyebisi bango mokolo ya yambo le 20 octobre 2014 tokosala sitini na biso liboso ya ndako ya mosala ya MONUSCO po tosenga baye bakonzi ya ONU po bakoka ko convoquer en urgence dialogue oyo tozali biso nyonso koluka mikolo nyonso po ezali ndenge esengeli na kati ya accord cadre ya Addis Abeba na résolution 2098. Tokamwe na mokolo ya poso eleki toyoki réunion ya gouvernement provincial et bimi porte-parole na bango alobi était il n'est pas question que biso to sangana pona siti na biso ya mokolo ya lelo. Au lieu ba répondre biso ba benga biso na ndenge tokende ke to sali réunion to ba yebisi biso quelles sont les difficultés, toyokani s'il y a des difficultés ou il y en a pas. Non, toyoki yango na radio na télévision. Biso to shi toyebisa ki bango to komela ki bango banda kala. Ba respecter de l'été mais lokola mboko pe ba respecter ka mibeko te. Yango lelo ba déployer ba policier banda ba bandi pe lelo te banda ki banda lobby na 22h. Banda 22h tu lelo na tongo to kuti ba tondisi ba policier na nenga mukete. Périmètre nyonso wana ezaki bouclé moto ke lekate mutamakolo lekate soko sala kana MONUSCO ou bien na ambassade des États-Unis ou bien sala kana fekete okolekate. Yango pe bakangi ba militant na biso toshi to pese pe ba kombo mosusu na ba réseaux sociaux po batabaye bakena tango tozali koloba ezali na bana mboko bakangami po bakendeki kaka pona sit-in
sit-in ezali ko finga moto te, sit-in ezali ko tambola te, ezali action pacifique reconnue na mboka oyo à travers la constitution. Malamu mingi papa biso pe tomona ki poto zalaki nzinga na tomoni ndenge bakangi ba militant mosusu kasi gouverneur de la ville alobi structure to organisation oyo force politique et sociale et banité za bongo na mikanda te yango te mutu bosalaki kuna na Sainte-Thérèse la fois passée. Ah mama na sepeli mingi na ndenge yo otuni pe opesi réponse mbala moko. Na Sainte-Thérèse ezalaki kaka organisation yango moko marche oyo tosalaki na tango eleki o baboyaki le 13 toye kosala yango na mikolo elandaki ezali kaka na même organisation lelo ekoma ke non organisation na biso eyebani te sikoyo oyo bango bandimaki ezalaki ndenge nini ezali différente na oyo organisation ya lelo na likambo nini et que c'est ni na ndenge nini bango moko ba expliquer biso po biso toko comprendre siso makambo mboko malamu te. Merci mingi mwana mboka Pierre Kangoudia. Ngade mutu na pesi yo merci mama na ndenge o ndimi ke to solo la likambo. Merci mingi. Papa ya solo to bongama ki poto ya bongo na sit-in oyo force sociale pe politique organisée mais tomoni elo kwango esalemi te bo gouverneur de la ville azalaki a visité na marche. Ndeko biso to sala makambo na ndenge oyo eza prévu na mibeko to komela ki bongo gouverneur mokanda ezali to komela ki ye pona koyebisa ete to sala sit-in devant ambassade ya États-Unis pe devant MONUSCO et sikani ni to kota pototika mokanda obiso tozo sengela dialogue ezala na kati ya Congo gouverneur a monaki mokanda wana et puis to kamwe kaka la veille ndenge koma ko salema samedi wana na butu batindi mokanda na pa ya UDPS batindeli ba komo sala ba communiquer na ba télévision pe na ba radio po balo bate aboyi sit-in wana esalema biso to kamwe parce que na mobeko likunzi elobite gouverneur normalement soko lingo sala manifestation il faut komelaye o informer ye soka lingi ya boya il faut appeler sa motivation nini ye motif nini ya boyini. Et le retour gouverneur abi aboyi pona nini pambate mokanda o ekomelaki ye nezana en tête ba commis les forces politiques et sociales et opposition. Il y a aboyi parce que lingomba wana eza enregistré na pas le ministère intérieur. Bisoto kamwe le kwa to kwena mabele pambate kaka manifestation binombo yebi o epesaki bango trouble qui peleke ça o uta na Sainte-Thérèse. Pe manifestation au ebandaki na échangeur et yeti awa na stade de Martyrs le 27 binomo boyebite manifestation wana esengamaki kaka na la même organisation les forces sociales les forces politiques et sociales et opposition andimaki yango sikalobi no forces politiques et sociales wana bazana existence juridique te donc wana lingi kolobanini kobanga bazaya koziazila kobanga mte komi ko sala bango bazo basute so batika peu place exprimer ou pas mais biso to lobby boy nonobstant cela malgré yango makambo wana to salinyo sona makasi ya bana mibali memo wana ba pekisaki biso ba kangi bisika yoso ya minene esika peuple akokotela na MONUSCO ba kangi yango poto militant na biso ba poussa na pembeni te bakangi côté ya gare bakangi côté ya hôtel Memling bakangi côté ya Pelou Store bakangi côté ya City Market biloko wana so bakangi tina galerie présidentielle po bato bakota te mais biso na bokasi na biso na bopikiliki oyo ezalaka na biso kaka to komisi memo wana ekomi mpeto lingi koloba boye tokotika kosala ba manifestation oyo te kino mokolo MONUSCO akopesa biso eyano mokolo nini yali ko organiser manifestation et puis toko senga ba toko pesa merci na bandeko ya biso oyo ibayaki na manifestation o bandimi ko zo ba risque wana pe toko yebisa pouvoir attendele atankale mokili moko baluka kaka ba continuer na bango mais ba yebi ke suka makambe ko changer yango wana tolobi to pe toko senga lisusu manifestation to komela bango ndenge bango balingeli bon totala ceux qui ba rejoindre sur raison ni po ba pekisa biso na makambo ba pekiseli biso lelo. Merci honorable Jolino Makelele.
28 novembre par Ngoï Mulunda. Et cette tricherie a fait qu'on a déclaré le président Kabila comme président pour nous, la majorité présidentielle populaire, que je représente ici, et pour les autres forces partis politiques. C'est M. Tshisekedi qui avait gagné les élections. Moi-même qui vous parle ici. L'élection, l'hold-up électoral, ça s'est passé pas seulement au niveau présidentiel, au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été voté, j'ai été élu, j'ai des PV. Donc, la salle, l'Assemblée nationale, il n'y a que des belles-sœurs, de beaux-frères, des sœurs et des frères, une bande de copains. Et donc, nous revendiquons l'hold-up électoral du 28 novembre au niveau présidentiel et au niveau de l'Assemblée nationale. Et voilà pourquoi le président de la République, par défi, il a reconnu cela en acceptant de convoquer le dialogue pour régler le problème de la crise de légitimité. S'il n'y avait pas cette crise de légitimité, on n'aurait pas convoqué le dialogue. Pourquoi est-ce qu'on convoque le dialogue? Parce qu'on estime que les élections, la tricherie, en signant cet accord-là, le président Kabila a accepté le problème de la crise de légitimité. Voilà pourquoi nous devons nous mettre autour d'une table pour essayer de régler ce problème-là. Le problème de la crise de légitimité, les problèmes de la guerre à l'Est, l'insécurité, les problèmes des prisonniers, des détenus politiques de M. Kabila, en l'occurrence M. Eugène Diomi Dongala. Nous avons M. Ewanga, qu'est-ce qu'il fout là-bas en prison? Pour avoir dit la vérité, et M. Bakabachi de l'UDPS, et tant d'autres que je n'ai pas cités ici. Voilà toutes ces questions pour lesquelles nous devons nous réunir autour d'une table pour en discuter d'abord la crise de légitimité. Au niveau présidentiel et au niveau de l'Assemblée, il y a des gens qui ont été élus et qui ne siègent pas dans ces institutions montées de toutes pièces, qui constituent une caisse de résonance du président Kabila. Appel pathétique aux Congolaises et aux Congolais de ne pas se fatiguer, de ne pas avoir, de se débarrasser de la peur. Les libertés s'arrachent. Si vous ne voulez pas vous débarrasser, les Congolais ne se débarrassent pas de la peur, ils seront esclaves dans leur propre pays, comme ce fut le temps à l'époque du roi Léopold II. Sauf que la différence ici, nous étions esclaves des Blancs, des colons. Aujourd'hui, nous sommes esclaves dans notre propre pays, esclaves des Congolais. Et nous refusons cela, nous disons, nous allons nous battre jusqu'à notre dernière énergie pour revendiquer des droits, pour que l'impérium, celui qui a gagné les élections de 2011, retrouve son impérium. Parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont pas gagné les élections. Ils nous gouvernent par la force des armes, tel que vous avez vu le lendemain de la publication. Le Congo était militarisé comme si nous étions en guerre. Il y a solo bandeko bouti kolanda bongo déclaration politique, il y a force sociale et politique et tangami bongo na Mwanamboka Bruno Mavungu Azali bongo secrétaire général, il y a UDPS ezalaki bongo marche balingaki kosala kobanda na ambassade des États-Unis tina Monisco kasi marche wana et ça limité. Donc je disais la marche ou les sit-in, excusez-moi, n'a pas pu avoir lieu et vous avez suivi comment est-ce que le secrétaire général de l'UDPS a lu la déclaration politique des forces politiques et sociales quant à ce donc Tokomina Suka. Il y a reportage Oyo Topé à déclaration politique Oyo Napesi. Merci Marianne Mafolo Azuba image Patrick Salande a monté en Ngongana Bino Tokutani Balayasi Mabolanda Biso Penna Lokole ya Congo Kimia Boboto Omabota Mabino. Merci.